comprendre ils a monté ma bé pour son bon ma musique ceux qui m'a bimisa ka otende lelo pour ça té voilà mais tant ara montezali bimisa ye pour apeso lelo fierté au héritage ça les on est ranan ya Weranson il y avait nanga souvé j'ai même piana il y avait nanga Adolphe Tata Dominguez les grands sapeurs le côté m'a bêté c'est le nom de Dieu c'est le nom de ma carrière stabilité ils en a la team Nzambi sorti tembe pesa ngai 6 mois une année plus tard au moins ngamo na on peut se réponse mais makambo zolo ba na o ba pesa te mais tandis que ba pesa ba vocal belé oyembi trop oyembi pesa na dynastique oyembi trop parce que yo limba pesa nini okoyembi sanga est-ce que yo somona série à maison na sera la maison mère to ba miyembi donc bazalaki baza bato yemba bato tchena clip en tout cas bobo na plateau en tout cas là le bibo bomba yango parce que nga partout nazala apprécié té prévenu ba nyokolanga banda 2014 ti nandi na rolonga 10 ans ya souffrance mais natala kaka ce que 10 ans on a ça là ce place makamboza na pesa 10 ans ils a risqué te passeport bango ya côté wana na sundolango passeport na sundolango passeport on a eu les au final la team salinga kuna motema mabele ki osali dans ça dit aux liberté mais awa tu es mikili première fois hein oso monte ki otambola ngamo yibisa so na esprit okima na kima oso monte ki na les na c'est la boss bika maman m'a bosso gi boss nga pour la vie banyama ba ceci na ngeza ndenga na kima bazwa liselo moni to le bagino nini leader oyo kabila ka mutu ka jour ala muki bya sotuki bema leader azala motema ya mawa vome leader kuta gangela ninga pour wata no papa na makambo zo libano zo banga te museki ndingu tanga kolanda obeni ako se charger la route c'est mission là otanga ba kombona tanga chanteur non il y a ta lobby je le vois comme un fou na Hollande était dans Hollande nada chanteur non Hollande chanteur na Hollande était na Hollande était on bébé c'est mission pour nous tanga comme on doit en fou là non pour ya ça on a souci non charger na mabolo ya ça on a la sima tout ça besoin to yo ça pena après oh nous se dogo yo ça on a pena papa na yebi ndaku soki ba meki na za pré azobeta basokambo oyo basalanga bamonelanga basalanga banyokolanga voilà oyo ezali mais soki badekone naza prépe ya kodekone pour à part likolo moi respect net na biso ba collègue na nani pour moi la kokuta bango nyonso na plateau mbaza kitare mbeta bango miteme ko beta songa na ye mais ngai soki na bango bakuti ngai bango na ngana so na kuti bango miteme ko beta mais ngaso na kuti bango ngabo ko na sepela bi na poudre bango mais quand même la finga est-ce que so la finga papa baninga ni la fin na plateau na finga na so ba vérité mais soki ba déconner naza prépe ya ko déconner pour biso to na ba fan et tali matin soki ba activer mi démon ngabi na pour bango ndeso ba meki o soki code forti soki nini ngana ko activer les bango pe mi démon papa wala kini naza mutabayanki ndo moni na tambola babu naza grand mutabayanki na masina mon masina matete naza mutabayanki donc soki omeki toyebani na koya tokoyana je te dis la vérité fani que na repesi le moni mishka nganda kina jipa munene moni anakula kina kara munene moni nani Cédric Mbung selon le cœur de mon boss akina jeep mobi hybride ya munene akina bato tu bakina bakara kasi kende ko talat moi je bakara moi zo kende ndeto mona wata opesa bakara ata yeste ba piote ketchu kuta pamba kunenge misala ba umela orchestre ndet yata lu bwanga wana sala bisokala so umela orchestre aotala yo komi bonde bilambeza soute nani bomi kele mabilo mobe biso kuna skela ka
donc ticket aussi là yo ba yo kuna mawezate je jure devant Dieu mawezate makambo zolo ba wana pour tozo bomba kaka a une image sportive to bomba etikala on va parler non ba vérité makambo yo zolo ba wana oyo osenga pardon to ekoma lokwa frère na biso David Mombele nenga uto salba biloko moko boyi wana ye te kena ndenge ozo kendela wana oyo sous pardon na lobi boy wana ye asengi pardon mais ngai na ebisi yo vérité ki nga na kotikala ko kende kuna te soki wata lela bengani nga bia alingi nga souté je jure devant Dieu na ko souvenir déjà wata salinga déjà boy ezala likamba weza nene je dois toujours les respecter voilà c'est mon père à moi sia nagesani vraiment qu'on a ça sirage quel est le marmozo je jure devant Dieu na ozoma na ngate je jure devant Dieu pour te enregistrer l'émission je jure devant ceux qui les noms ta bengani ou bien la zomi le rosta souté moki natiki vaut mieux na sala bilanga ou soit na luka place mouri na ki bango non ça là je jure devant Dieu et là mon qu'est-ce que me bête araba vieille et puis même piaka je te dis la vérité piaka on nous oublie sa vérité pour les losaté non na c'est vérité piaka vieille biso na côté la team lelo biso za bat musus est-ce que quand wata banile concerne boss live azan esprit no bazara nango ce qui air ya banda concert et bandi atala ba fan te yo fan ndoko yo kuta abandi déjà musala mais ça bat musus a benga ndeni kola te mais que boss live ah non azan compliqué vraiment solo donc tout ça voilà est-ce que tala loba ana grenade bazana besoin ba yokayo ne ba besoin yokayo et ça la bandise moto beta mususu album natangi te album wana na concert na limité to roza mikoto chabu bien. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko bele la Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga, pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyozo la saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Ah non. Nyoso ya o monanga. Ah boyete, nga na sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lié ça bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris
Créteil 18e arrondissement. Malaveni, yé, Global Express, awa, assurance à libéla. Papa, awa ezande nini? Awa ezali, toujours tinda bakoli à avion, où est la Kadejo, tous appelés la fret maritime. La fret, il y a avion, il y a un la fret aérienne. Et ça la Kadejo, tous tinda na 3 pays, il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, tous na commune ya Njili, tous appelés na commune ya Kalamu. Tous na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totinda kaba mituka na délai ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totinda rapé ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Maloavengi et Atakate. Global PM Express. Agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Mbote na bino balandi ya image Prod TV ya simple serviteur na bino lisolo toujours na R9 Fabrice Monia na R9 le porte-parole ya ba journaliste na so lelonde na ebsaki bino on va recevoir pour vous mission moko tozani pena kafu pour lelo za makambo ya lisolo toyoka vérité pe vérité ne muteko pesa ba téléspectateurs bazolanda biso vraiment ba comprendre muto to na plateau vérité ni na memeli biso lelo merci na les boss célèbres Migolo to benge boss te po lingini makambo boss wala te ba rankine ko mokoma Fire Basket muto apesa la chance muto apesi R9 lelo chance na za lelo na image Pro TV na pesi merci na famille basket mobimba pourquoi pas na Guy Basket ya na biso abo benga mikolo international héritier basket pourquoi pas na Chango basket na pesi fait na biso mbala décembre muto apesa biso toujours ba concert ozala toujours pembeni na yeso bo moninga lisusu na tomboli maboko na likolo na pesi merci bon anniversaire à toi Jordan mise à Montréal Center à Bluetooth na ya wifi yende asalara tozala so bo moninga yesu na bendi bote bo pesa merci na stemai muto azo kata mikolo na ya Elisabeth Mutombo na pesi ba merci vraiment na salon kitoko boyaka wana kota fa bo comprendre salon na et so benda toujours ba botelelo na zala telele. Bonjour Telele. Ouais, Fuma Bola Mboka. Dans la musique, Pepele. Le long à la vraiment, David Lelo, tu rebond matin, tu rebimisa surtout. Bonne santé. Pepele. Pepele est très à l'aise. Merci beaucoup. Premièrement, on peut se merci. Félicitations, on a donné de Paris. Ma cambo yo sali. Mais tu reçois l'angokaka. Pour ça, félicitations. Bah fleur, aux autres mérités, pour le moment, c'est toi. Ouais. Taba lobi na bango, taba fini, mais yon si mara, ils ont mérité. Mahamna, ouais, de Paris même. Ils ont salué son nom, télé, les bêtes, son parcours, il y a musical na yo. Et ça qui n'est pour la, il bat tout va venir na TV, bazolanda télé, les lots na ni solo na R9. Ouais, biso, tous ça musicien, Moussala Roye Mbandevi na biso, et j'adore Nzamba Pesa biso, tous ali, toya, la team. Pepele, Lelo, Télé, Napemeni Yagoga. Parce que sauter. Nous remercions les fans au poli, les fans au esprit, les fans au spirit, les qui la rappé prêtre suprême na bango tout, où ya le bayon on balandaga. Baza ba fan au le fans sous baza très impoli, ko finga batu, ko le bet mabe, non. Baza ba fan opena baza toujours sur ba ligne artiste na bango ba linga na mutema solo
Spiritas partout dans le monde. Vraiment, merci. N'ayez pas soutenu. En tout cas, dans le Europe, Sabino, mais surprise, c'est ça dans le studio. N'ayez pas ni Sabino. Mais c'est le coup de oui, une semaine ba match maman toujours on a vu que faire basket ça on a reçu c'est la mission dans le vélodrome. Une semaine à Pamba ba no komatina podium. Et senta que on en tout cas quand on a salaki na longwa ki mais na longwa oui quand sur les guides na longwe mais na yebi na ndenge suki la ngatra bi na longwe mokan bazo mokan na kanda te nzame na longwe mais pas c'est l'équipe mais ce n'est pas la longwe boso na zonga ba onyoko langa. Mais nous avons tellement de bolingwa tikarate bou apesanga mbala moko makasi courage on sala la test pour test ba présenter na vélodrome ezaki jour totorino ya tembe na pese mbote kotazali boss na ngai na longo chap lunette na pese donc ba respect belé na ye pour saye ndé oyo raza siko na zate ezali quoi la musique carrière na nga pour nga na kufa na kufa bien musicalement nga na kufa mais ya la musinga azongi single rozumbi simo ba négliger li banda mokili azongi c'est la mai mbisa azongi donc mona mabintu ndeko ya pongo potia nzamba bakisela yo donc na bureau na biso mobimba ya CG Charlie sur bench grand pote qui la bax tour du monde et maître Guégué pe la moto ba fonction et donc na ba mettre sur la team et puis na yemoko Guigui Arabio la coach pétrole donc na union ya mokonzi donc voilà puis mon bambo tout côté bazali vraiment ezaki c'est un pour na vélodrome ba présenter un monde entier ba yebaki na komi wana le roi premier jour na banda musala na bureau ya wana donc ezaki c'est na ko bossa na ba bon souvenir na ko bossa na ngote donc voilà ils ont ces biso na kolomwa na yo olongeka sibitima boye bato bazo comprendre très c'est les olongwa ki pona nini ba bengana ki yo to yo moko o sibla pena ki nona longwa na kaka. Ouais, bon, ming vena bango na ministre ko le blanc na bango te vraiment pour na le présent. Mais ma belle cas qui souffrance et les cas qui passent les cas qui motema ma belle cas qui makasi et puis pas sur les cas qui ont la coquette habité fona luka côté mususu na za la kimia pour na ebandeni ya ko pas ça nous a qui n'expliquer pas tout bazolanda. Non, pas ça les a qui vraiment qui aux autres travailler bien mais bazolinga ko pesos espace té bazo valoriser oté mais bazo valoriser bazo faux chanteur bazo valoriser bango bazo comprendre que aux étoiles mais bazo boya ko peso makamu bango bazo boya ko pesa nga est-ce que bango mo pe pas ouais rançon est-ce que yangi maboya ko pesa bango makambango et ça là qui yoka kolela ya bana boye déjà continuité ba présenter bango mais pourquoi pas yo lingi ko pesa baninga yango te yo lingi kaka yo moko et ça motema mabe pourquoi lingi talent ya batu misusu ekufa ba mona ngote ngana bi papa mbazaki grand chanteur ya mboko yo mais abane ko sala pe ba star oui quand ça les grands formateurs mais ande ko sala ba star le quoi ba boss na nga azali le totorino ya temberiti watanabe ataki star ya maison mère donc sur la zawana télé na problème santé que attention na ça mais hérita zawana voilà mais comment le lopé ou attention que c'est un peu biso yango que yo kan c'est les panzanians donc aso sala oyo on a salagi pour nous teka pe biso ba miyembe ba mishka ba bonbon de Madrid ba Rick Ross Gires Foudre ba anakula patron chimini donc ba mishka ngandu biso tout wana ba charge mboka ambulance pour nini aso sala oka ba sela ki yango peso sela biso pour nous teka biso tango na kotambola na yolo ngaba matete masina mikondo kingasan mais maintenant tout va que ça fierté il y a héritier watanabe c'est ça pourtant on va t'amener tant on va partout azo basculer azo réunir azo yo comme mais que fierté ouais ensemble c'est ça il y a un peu tout donc comment est-ce qu'on ose c'est la batute batu ba yembi aussi image yo bombi obimisi ka côté yo yembi aussi ba danser obimisi ozo linga place batu ba yembi te non comprendre et ça motema mabe ozo bomba musique ceux qui ba bimisa ka otende lelo yo posate voilà mais tant ara motezali bimisa ye pour apeso le fierté au héritage ça les on est ranan
Il y a Ranson. Il y avait Nanga Souvé, j'ai même piano. Il y avait Nanga Adolphe Tata Dominguez, les grands sapeurs. Il y avait ingénieur Célébou Blaise Boule. Il y a Manda, Chante, grand frère. Et ça, fierté à votre cercle à Wingé. Parce que Bisso peut descendre à Wingé. Donc, c'est-à-dire, nous avons déjà, nous avons Makila et héritier Watanabe. Donc, Makila et héritier Watanabe, cela veut dire déjà Wingé. Ça comprendre. Voilà. Donc, on a le bien. Mais, c'est les communes, il y a 3 mois à Pamba. Maman, on a potu pour directement dans la salle, on a don de Paris. Tant que y a qui me moana, ou santé qui me nini, bah mignon pe na poto, ou yé pour bêti pe sous le sol pe dire sous yoro mon compte. Et ça qui me. En tout cas, Makambo na zone ba même Mathieu Mobindi CBC grand frère propre et Makambo école nene na kati ya Matongé. Mathieu Mobindi CBC. Bah et ça maman n'a plus, c'est un grand plaisir. Et ça plaisir. Comment ta salle liboso et pour toi mon habiti d'homme de Paris on a bandé koyoka kala parler des sports oui série on sort là maintenant aux hommes ça rappelle makansi toi qui va pour toi la mission mais toi qui va fan bon qu'est-ce que tu as dit des camps voilà on a dit trop maison mère ce qu'on a yoka maison mère qui parle on a parlé des sports on a parlé des sports oui comment parler des sports bandoro sonné à l'époque. Mais lelo, gloire à Dieu, Nzamba Bolingo, Wata Mimingai, Dôme de Paris. Oui, parler des sports, ils ont le Dôme de Paris. Non, faut na senge pena merci, Totoru na tembe, Nzamba Baxela yo. Donc, na za pena na la team. Ceux qui yo moronde wato lembinonga, na za mwana ko boka ma. Et le belo eza o kimato. Ouais, pena potoro kima fait comment on gagne. Cher somoli misa kimi na poto azo raisonner té. Voilà. Nga nazota la poto té, nazota le loko té, nazota la nazo calculer ndo wata. Pourquoi on va pesa kabakar? Té, pesa kamakambu. Non, t'es pas car to l'équipe orchestre nyo so na minicho ya pesa bakar ya solo. Voilà. Wata oboya ba juke. Wata olinga ba hybride. Olinga ba Peugeot minelo ba nouveau modèle ba arrière. Nazo kali wata ba ki ngaba ka wo souté. Na orchestre monsieur baka wana za danger pa na bango siko na somo na makamba bongo bato bazo soma ba terrain bato bazo voyager trop na poto mais comment se fait-il na paniquer na yena la team pour na carrière na la team pour na carrière na la team parce que na bimisa o eza kat na wata tu comprends voilà pour la minute on a Congo orchestre o eza stable eza na standing mobile qui sont tali pour nous qui n'est pas nous dans la maison mec à BCBG et ça la team ou t'as consulté je jure devant Dieu et ça la team mais Makambo on n'a pas fait répéter ça là qui quand même qui était tout le monde a PC ba non on a autant ba comme on a ba monter ngai na lo ba na ki bon tu quand le côté le côté m'a bêté c'est le nom de Dieu c'est le nom de ma carrière stabilité dans la team Nzambe sorti timbi pesa ngai 6 mois une année plus tard on a ngamo na mu na pesto réponse mais Makambo zolo ba wana o ba pesa te mais tandis que ba peso ba vocal libellé oyembi trop oyembi peso na dynastique oyembi trop parce que yo limba peso nini okoyembi sanga est-ce que yo somona série à maison na la maison mère to ba miyembi donc bazalaki baza bato yemba bato tchena clip aso voyage à ce soir ba commencer na y a doit avoir chez oui cousin ba bi ah mishka bombo nani ambulance chimini nani anakula je reste food Rick Ross ba boyana bango tika bon to linginde bongo usana société na yo laissez la mwasi na bana uzawana baza boss za sir na yo biko kinda kozonga ka uzawana nduli uzawana studio uzawana mameso uza présent c'est ça même malobo ozolo bawana et puis que biso to bomba ba image parce que bino bas ba musicien bozo ko basi ndumba lelo ozobo ya place où tu pas faire rigola o no kwami ozi formation sous ya ko kolisa vona yo kuna mais lelo loko komi pas héritier watanabe okomi ko boya obi que biso to bomba ba image. En tout cas, en tout cas, là, la Bible bomba parce que nga partout nazala apprécié. Prévenu ba nyokolanga banda 2014 ti nandi na rolonga 10 ans il y a souffrance mais natala kaka
Ce que 10 ans, on a ça, ce qu'on place ma camboza, on a payé sur 10 ans. Ils ont risqué. Ils ont risqué. Donc, on a penza, ba fan, ba spiritas, tout. Vous comprendre que naïe moussala, naïe ningi boss nanga zalaki na maison mère, ni bon tout bazalaki, chaque album bazo pesa meilleur, ba concert bazo pesa meilleur, akenda kazongaka, ça dit boss akoma sira bien. Botigaye, awaya naïe. Oui, bien la chance, mon album ba musicien. Est-ce que Rosanna Nzembo to continue toujours dans la vocal? Nzembo na yebité dans un angle parce que la normalité n'est pas bonne Rosanna Nzembo. Nzembo ça mérite. Oui, comme là. Selon mon thème. Tala batiki baninga mais oyembila mokonzi. Selon mon thème après na yebité mais la normalité musique ndeto yebi ngamo na yebikete. Na cause de côté on a encore apprécié le cosso. Ah, on okumole la daba le bac est yemo boss apianga. Na normalité la bonté mais vocal. En tout cas, ba spiritu, ba fan ou ba la poli, bino ndo sala genga le na kota la team na mikili na ozonga pe. En tout cas, nga la sir na bino. Vous êtes fier de ozonga no bwende, nous appelons fier na yo na ozonga no bwende. Batala orchestre, batala leader, batala rapé bureau. Si j'ai challenge sur Robèche. Hein? Qui la base, champion du monde. Et Gege pe la moto, ba fonction. Eh, non qui me l'a et puis là on a patron oza moto na tembe. Le leader qui assure tout. Après ça ramakambo tout. L'idée on a tembe. So pe o che tembe pe kaka. Yango mikilit. Na trop c'est la trop mosco tembe la pe o che. Reto qui chasse. Ouais qui na passeport na yoto basale lio. Pour que ma passeport tout mo betela ngo moi ba c'était. Te passeport bango ya côté wana na sundola ngo. Passeport na sundola ngo passeport on a eu les au final la team salinga. Oulala wapi ngo okotaki wapi okoti wapi pokundola makambo minene boy oui makambo on a passeport na boya poto makambo what mwana mabintu nzamba pambola alongo singa complexe c'est il attend la monnaie dit merci boy l'autre côté attend la monnaie Céline Dion et l'autre côté akenda Tour Eiffel na pena kenda Tour Eiffel donc to kenda 8 millions fois ka moko ba pesinga beso na zongo tokokani Tokokani on s'arrête. Autre chose à la G7 et pas à faire rigola les locomis et pas pembe hérité watanabe différence ni on expliquer ba comprendre comment ça qui boyer ah oui ça qui boyer et ça ni kuna moto na mabele qui aux dans ça dit aux liberté mais ah ouais toi il qui la première fois hein aussi monter wa tambola ngamo il s'en sort na esprit au kim na la kim aussi monter na l'aise non c'est la boss biga maman mtani boss gi boss nga pour la biba nyama ba ceci na ngeza ndenga na kima bazwa liselo moni to le bagino nini ce qu'on appelle tant que musicien ya makila na tali calcul na beti machine na tali wata kishasa zelanga na oya wata ni makambo à venir ya lobby na kosala ngote et puis maintenant comme na wata leader monte na konga ko grimace na nini asate oui pour les autres arabes leader suspect mais c'est ça ça na mais abi que na samtu ma leader na so leader wana leader donc ça ne leader qu'est-ce ce qu'on a dans la team na ça orchestre mo côté na minute ko grimace na nini o ba leader mo ba sandi wata ko sala pesa ba jipa ba 16000 et ça l'orchestre me souhaite IST à Pamba absolument ba peso oleni ba peso IST ha ba piote mais awa watavani na kiti ya bokonzi naye gogaye ngwende na yo yango esala kanselela vivre ngwende na yo totorine ngwende na yo totorine na memingande Paris ngwende côté mususu bamonaka mikili soso pour les rôtis viande fumée mais awa na latine tozomona voyage gratanae watamonaka Paris gratanae watapesaka mituka oyo bato misusu bakoki opesa te wata umela na ngwende na yo wata
héritier avandi na kiti ya bokonzi présent désir ya maniklete watae ngwende na yo yanikinia tala lelo ngwende na yo matie mobindi CBC ngwende na yo Merci beaucoup. Merci na Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Pourquoi pas na Junior Mawete Luki Passeport. Tous toujours ensemble, tous continuer toujours. Maître Golia, double maître, n'a pas ce bambou, t'es pas ce jour là, vraiment scellé. Ouais. C'est plus ça va battre. Envoyer Maraka. Ambassadeur de la qui nous n'a dit moi banimo kutaki wana bazaki na zu atendenge wata mikola zo pesa comme maka même na ba répéter même na ba concert bazo sala ngo souhaité ouais ça musique mais en tout cas na monya moté biso na tango na côté na verdon bossa bani télé les zala biso awa respecter kara ba norme ya boulot biso bolingo nakanga ngoti naza mona mayeli loka bolingo zaki biso na ba récurrence ba jires foudre chimene anakula yamimi mishkangandu je respire miyembe ya changu mabele donc na biso ge champion voile certifié grand frère na biso de na biso ba mansekuna mbonda ancien des anciens ya yobi Hakim selon notre chef de rep. Donc, tout Cliff Massou Alangai, tu vois, j'ai une zéla moro, donc Massou Alangai, na tchangwa la ninga armée. Cliff, les grands basistes, Tozali, Babou Mabas, Bazali, Chris Obama, Aristote. Donc, il y a tout pépé, surtout bureau na biso. Bureau mo senti que c'est déjà ça m'a la tanga classé. Ça tu vas bureau mo boué. Senti que so tali kama mo c'est orchestre bien c'est je vais déjà mo orchestre mo comprend que c'est un bourrique. Voilà. Mais le aussi que ça va comprendre passe na yo poser les canaba TV ozolo ba passe aux akinango. Tamo za akina J7. Les lo ba comprendre que non muto to za ine pembe na mandole la ne passe ba che karwana ba che poto pesa na mpo ka mingi déjà les sites à concert izali ba bitele les zonga makamuno angwana. Sia. Lokate na verdom. Lambalia Toto azali lambalia mawaya te ataba pe lupangu. Pourquoi tu es là? Mutema mabe oza kuna. Na sani. Est-ce que bigi ba Hollande? Makambunos la registré mission. Makambunos bango vomo soki na la latine exemple. Vomier. Na sa copie ya oteka ketch. Kina zonga kuna. Vomier na sa la cirage kina zonga kuna. Je te dis vrai. Grâce ba oba kenda te kuna bazonga. Omoni na pesi mbote. Nazate ke na ken ngone ti ba mi bambo na otaka ko boto na ba polémique ba mission su ba ya rappel la team ngo bazonga ba koto wana sort na bango to mona sort na bango to mona voilà sort na bango to mona ba mission su ba kenda ba longo koto wana akena la team après quelques minutes azongi non ngaza bongote ngaza musicien na luka place na vanda kimia na yemba ka chaque album nazala ndé ba wata ba monisa poto pamba ok ta ozonga ok ba Afrika ozonga donc on respecter ba norme ya musala ya boss na ngai totorino ya tembe leader présidentiel leader a pesa visa ne lengi leader yo kabila mutu mutu ka jour ala muki bwa sotuki bema leader azala ke azala motema ya mawa vome leader kutagangela ninga pour ngata no papa na makambu zulu ba no zo banga te musiki ndingu tanga kulanda ube ni ako se charger la route c'est mission c'est mission nga kotanga ba kombo na tanga chanteur yaza non il y a ta lobby je le vois comme un fou na Hollanda était na Hollanda nada chanteur non Hollanda chanteur na Hollanda était na Hollanda na Hollanda était no bebe c'est mission pour ngotanga ko bobo na na fula non pour ya ça on a souci non charger na babolo ya ça on a sima c'est cela tous on besoin to yeba on s'appelle après oh non c'est to yo ça on a pena papa na yebi ndaku soki ba meki na za pré na yebi ça on m'a na vandia na yebi ndaku mais je na un polité eleki
so beta makambo oyo basalanga bamonelanga basalanga banyokolanga voilà oyo ezali mais soki badekone naza prépe ya kodekone pour à part likolo moi respect net na biso ba collègue na nani pour nga na kokuta bango nyonso na plateau baza kitare mbeta bango miteme kobeta songa na ye voilà mais ngai soki na bango bakuti ngai bango na ngana so na kuti bango miteme kobeta mais nga so na kuti bango nga boko na sepela bi na poudre bango bakoka te mais quand même nga finga est-ce que so na finga papa baninga ni na fana plateau na finga na so ba vérité mais soki ba déconner naza prépe ya ko déconner pour biso beto na ba fan etali mate soki ba activer mi démon ngapi na pour ba monde so ba meki o soki code forti soki nini ngana ko activer bango pe mi démon papa wana kini naza mutabaya nkende mo ngana tambola babo naza grand mutabaya nkena masina mon masina matete naza mutabaya nkende donc soki omeki toyebani na koya tokoyana moi est-ce que tant on le babongo zo le bela nani tu vas comprendre nazolo bana mutu na solo le qui que non nazolo le ba vraiment pour tout solo la mo na yeboye nazolo ba makambo oyo le cas na vie na nga par rapport pourquoi olongwa boye na déconnecter nazolo ba vérité mais oya ko déconner bon naza na kozongele sous plateau pour tala ba obieza et puis na ba chanteur misel nyonso ko oser a manqué papa baninga lokone ti papa na nga wata patron na nga wata na kozongela na koya et puis ngape so ka beti moko nga na koya na oui c'est une monoko te il faut comme ça batu ba bio ça na monoko to ba no le kana ba TVT motema o bazoki sa trop azara suna so monter parce que nga chanteur na komi mona ba polémique peut être que moi to so tala ba TV est-ce que yo mona nga banana longo déjà no finga côté na uta na so finga mais tala be mission mo so to cha au moins ta 15 à 16 émissions ba zo finga patron baninga o azo bongisa ba vie ya batu o pe na normal so tala pe na be ba mission ba ligi ba mission parce que so outil beaucoup de gens souffrent je te dis la vérité fani gana repesili bomoni mishka nganda kina jipa munene moni bomona anakula kina kara munene moni nani Cédric Mbungu selon le cœur de mon boss akina jip mo hybride ya munene akina batutu bakina bakara kasi kende kuno talat mona ngaki uma ngaki bakara mo ezo kende na yope wana kana makolo mais ozo bundaka to ebiki boro ekota na sombaka na efo perso kuna na teka yango na pesa mère abalusaka po ayeba nini mère komo kini ba Dubai mère komo kini ba Chine azonga pour abalusa ko Judith Itaboduka la reine de Chine maman Andrea Mbungu ndoya maman nanga ma fille que j'aime beaucoup donc yende akoma balusa ngo pour asalaka na so na sala bongo te ngasa basomela ngalo hotel ndeto mona wata opesa ka ata yeste ba piote ketchu kuta bamba kunne misala ba umelo keso ndet ya talu bwanga wa no sala bisokala so umelo orchestre ah yo kono bonde bila meza soute nani bonu kele mabilo mobe biso kuna skola ka do ticket cheko sila yo ba yo kuna mawezate na so je jure devant Dieu mawezate makambo zolo ba wana po tozo bomba kaka na image sportive to bomba etikala on va parler na ba vérité makambo yo zolo ba wana o singa pardon to ko maloko faire na biso David Mombele ninga uto salba biloko moko boyi wana ye te ke na ndenge ozo kendela wana o sous pardon na lobi boy wana ye asengi pardon même ngai na ebisio vérité ke nga na kotikala ko kende kuna te soki wata lela bengani ngabi alinga souté je jure devant Dieu na ko souvenir déjà wata salinga déjà boy ezala likamba ezanene je dois toujours les respecter voilà c'est mon père à moi premièrement tu as découvert ngai na simba na sa empreinte bando botama tala niveau c'est que faut être reconnaissant dans la vie. Faut être reconnaissant dans la vie que même Marie voit ta Louise ayebi makambo même grand poète Richard Darimante ayebi makambo yo zo loba que premier mutatianga empreinte na matavion Air France non zo appelle na Air France wata umela wata vandi na kiti ya bokonzi na ye wata
Wata umela yo sia. Bakoka. Merci Nagui Waweni, les lots tous toujours ensemble, tous à notre trésor mise au anniversaire, mais tous à la pourquoi pas na Gloria Mukuta na peso mbote na moni soleil Mukuta na pesi famille Mukuta mobimba mbote na pesi ba docteur nyo surtout balingara pourquoi pas na Rio bi lembo Daddy Bigis le mola na peso ba mbote pourquoi pas na maman Jocelyne Zita BBC de Lubumbashi to pesi ba mbote deux autres continuent toujours là télé bato bazolanda yo baza na beso bayeba lelo ki pardon na yo eza lisuté na monoko omota la vie na yo Sia nagesani vraiment kuna sa sirage quel est le marmozo ba je jure devant Dieu na ozonga na ngate je jure devant Dieu pour te enregistrer l'émission je jure devant ceux qui ne l'ont pas bengani ou bien la zone le rosta souté moki natiki vaut mieux na sala bilanga ou soit na luka place moui na ke bango non ça là je jure devant Dieu plus jamais la raison en orchestre et banandeni no reprend le roi non ça là non ça monte ba tortira nga trop la vie na kozo nga kuna te sona zongi seki na bato so ba mona nga zoba non et puis na zonga la nini maman n'a pas à comprendre que non place au pays ça va tirer la bonne libérée atika ne sengonel lengi ne na kuna to tigele mo lo mo na western pocha provision a sepeli makasi ni bombunga ibi makambo na bienvenue mwaka cette fois grand mayas ba ibi makambo na tine mo lo papa c'est bon mon père bien pour la première concert papa so zongi kin au cha voice na singa boss merci pour y to banine orchestre quartier orchestre quartier vous avez quand même fidèle hein oui na succès na yo mais ça comprend que la souffrance on a maintenant foot anda ku na che azo bunda na foot anda moi na aucun chic na sevine donc na za sérieux no moninga bu na za na sérieux to banine orchestre quartier otali bijou na zanae mais suka bella ndambongo mbesa boyanga kala mais ala ndimbongo te to bani no kesa quartier ningani yokeli kana ba musique na mama boy para bango pe ba menace banini mais lelo ngana mama gode mukamvula mama na ngai on a tika ni kai afin bozo tanga pena ko maman sozo à l'aise ozo expliquer mon peu très bien moi banzo nzinga ba yo ka mutema passer so monigi alingaya ni na tangi boy ona été ayana été voilà pour nous là reconnaissant dans un mouton na ingraté elle est aussi jolie elle est aussi belle créature donc je l'aime beaucoup et elle m'a donné aussi une fille Andrea Ngoma même avec ma mère donc je l'aime beaucoup non, le babana au fond du cœur, je l'aime beaucoup. Ah ouais, voilà. Ah bah si c'est non surtout mais comme maman maison le bamara la rata non. Oui. Ça la semble te. Son la ligne la lingara. Oh mon gars rien était. Sois payé. Mon pépéné on ligne ça non était. Ah ça n'est pas occupe-toi de tes affaires. Voilà. Il est pas occupé on mais voilà. Merci beaucoup na leader service bato tout boza na besoin botinda mituka botinda ba carton na bino na Kinshasa a na Paris bobenga na numéro on na ko indiquer bino place au leader service et sali place bazo sala musala bien okomona Eric Kamba le boss Eric Kamba na leader service tinda mutuka ekoma tinda carton ekoma otindi pe moi eloko et comme le rôle ndeko la biso c'est la outil tinda moi eloko pe maman peut se retrouver à Zui Eric Kamba na leader service makambo et ça bon sans oublier mon avocat privé Stagoli Kamba na Ergin Poyi na Olivier Zina éléphant de l'Afrique la pêche maintenant bambo te place bozo la nanga c'est la bisono mo eloko moko boy wala ba comprendre que ou t'occuper boy ça vacances c'est la kana bolingo te toto bolingo ezalaka éternel bonyoko mpe panga mushwale bonyoko motangiselanga pinzoli ya die mawano toto obwaka na maye la mesure de me aimer sa mesure toute ma vie sans le moindre mot lokola moi na nzoto
chameau oyo komi osala ngai eza étranger moi te na devine naza te ange nakoma kobela na bamode tete isepe koyoka ntango nanga na kati ya fete koezite te yani koya konga ndenga visite en réalité l'état est neutre ekoki kokonstruit tokodetui Simogom Sebamba oyo okomi osala ngai eza étranger moi ete na delevine naza te ange nakoma kobela na bamode tete isepe koyoka ntango nanga na kati ya fete nselele koezite te yani koya korandenga visite gaitali pa moto en réalité te l'état est neutre ekoki kokonstruit tokode tri baspirité c'est partout dans le monde awayoke nani akoremplace yo yokotisi bani ya gele primo dans mon petit mokale bolingo ememinga na ngomba mokole nani akokitisanga kuna epai yo zalie plan d'obstacle komako eske moto akobika nselele nzonde présage kobeya chilegelue baspiritas okotelaki na kini bamemi na poto baspiritas ya bana poto baza na besoin bayeba telele message nini ide nini oyeli bango na la team wata na kati ya la team naye kaka oyo ezaka voir ezaka ke mère nanga nopesa bango bazala décide mposo na mina million aza na million teza langa nzembo nakosepelisaka bango chaque année bapesanga confiance et puis confiance oyo bapesinga mposo naza lelo na la team eza grâce ya bafani wana baspiritas baza bien instruit baza bien éduqué baza bato balingaka bato na motema ya solo eza te lokola bango baza lokola bafani mosusu teke baza ba très impoli kofingaka bamama bato bapapa bato non bango baza bien instruit et puis mpo bayebi ke leader na bango aza intello atanga nchik bango pe baza bongo papa so atangi nchik bana pe baotanga nchik donc c'est que papa le roi intello bafani pe baza intello donc banze les tours baspiritas ba garçon tour baspiritas ngai bongo na ngate numéro baya plus 243 89 222 11 26 plus 243 89 222 11 26 donc naza pona bino baspiritu bon niveau na Coca-Cola ya machine ouais ça bien moi les soleils ça rare toujours on a vu pourquoi tout ni on a vidéo na tout ni kaka moi les soleils ça lit toujours pour ba murmure pe yo kalma ki l'aime sous à partir na ye est-ce que vous expliquer pe ba toi comprendre pour les soleils là pe bêtement qui moi ba murmure ane lo ba maki à propos vient biso machine ya Coca-Cola machine non moi nzamba bonsagete donc wana yama ya mama Linda moi ça pembe donc le passé c'est le passé tout à la présent tout orine ya tembe souvenir na qui toko d'homme de Paris na yimbi na prêtre na moni bato plein ba chéri ba garçon prêtre simbinga et quoi foulinga déjà monde entier batalinga non na ta Hollande sumba fertilité tinga la calculer ka wata bato tout basalo mabe olimbisi no ba ça déjà pas wata ça déjà pas wata moto to salinga mabe nzambe na likolo nzambe limbisa bango pour ceux qui mamango mazaki en vie mamango m'appelle sama bela limbisi ne bango limbisi bango donc voilà mamango ma inoubliable dans ma vie parce que maman wa nyoko mi pour la vie nanga fala zala
ata $1 €1 nanga oyo ndeke sunge pe na kina ngaza na sentiment pour na poto batebeli ba fan tu bana ba sentiment na comme ba commentaire bon ah wa to sali bien tele le carrière ngeke kufo la musie wa to sali bien mais na mutu moko soka za ki envie il ngeza la maman na plaisir na bina tanze mo so ki ntweni ah mais donc le tina lo yibo pe à son âme mangoma yo mo moni boss tina ba live na ba vidéo na ba rap parce que moi na mango ma donc boss akomotanga ko mo maman na ngisalenga plaisir donc yo kami pe il ngaki la mango ma wata ganten ko mango ma monde entier ba yoki yango surtout masina ba de mango ma ba sepeli makas nkoto beta na chango boss on dit matin niveau ma kotandele ma puta la base na yo les grands Gérard Gabi to boni le DJ le padre Pasta Kinoani voilà le Fessa au frappe encore Marcelo Tamaele Ali Milan ba indien Babi Bobozo au Japon ami de souffrance donc ba Chantal Bobozo ba bébé Bobozo oh non boss on kolobeta na chango is a scandale mabe parce que au populaire ba collègue na o tiki bango kula na jet set est-ce que vous avez un message moko ko pesa bango niveau oyebi que souffrance c'est ça qu'on a la sortie na quoi il y a 3 mois tala lelo vindenge komi est-ce que vous avez un message moko pesa bango monsieur nazo benga pour ne pas citer les noms ba koya ba tebele ba roya la team ba benga ba sani bazala calme match na ne bandi mais bon la ndelo bon la ndopena ba spiritu match ezala ne bandeli bazo benga bakoya oyebi no pe bango bakombo ko tanga no na ochela na se atalobira te bakobenga toto tozana bango na podium na yebi bazo benga moni ko 3 mois moko na poto pe baseli on a passeport papa Air France sérieux va te sentir dans là Air France et puis dans un tambour la photo dans mon stade de France voilà dans mon stade de France dans mon Tour Eiffel dans mon Château Rouge Gare du Nord ah non l'homme le plus compliqué du monde mon boss angoko to prêtre yoka so leminga ndena yebwe yondo ko lembanga boss nazana yo le ba bengala na boko la mwana nga OK voilà nazana même baliki na ba content na makambo pour la team OK donc voilà boni mabuma bas azali kilomboka azali aza très bien boss pas na aza na calcul la boss azali az effectif en mouvement ouais yo mto confinement mais oui dans le bon pour na on confinement dans so ba te mais bi que boss déjà soirée azali azana mouvement voilà azabina kota vanda mabuma microno na base so bato bazo benga wana okoyebisa bango ki place ça boya papa tango na tsaki courage en lugavina nga mutatine ngate etalibino mais bon qu'est-ce ça qui belli le temps passe qu'est-ce ça qui belli pour nous poner quand la team wata la team de vite la team de basket nous basculer pour misali nga azala na chichi misali nga azala ndaku mwana basket a changé jean asa kitoko avandi libéré dans un succès mais tu biso to beta ka ba concert ko le ka orchestre et dans l'orchestre me souva beta ka ba vieille et puis même piaka je te dis la vérité piaka on nous dit sa vérité pour les losate non na c'est vérité piaka vieille biso na koti la team lelo biso za bat musus est-ce que c'est ka wata banile concert boss live azan esprit no bazaka nango soki air ya ubanda concert ibandi atala ba fan te yo fan ndoko yo kuta abandi déjà musala mais ça ba musus a benga ndeni kola te mais que boss live ah non azan compliqué vraiment solo donc tout ça voilà mais balobi héritier d'Andembe azo laisser cette musique azo comprendre azo laisser cette musique ça veut dire quoi allez cette musique na konini wata na succès wata imba bien wata ko tubanze mon betra na banque les banze mo tout ça vrai ou faux est-ce que tala loba ana grenade bazana bezo ba yokayo lelo na bezo yokayo et ça na banze mo to beta mususu album natangi te album wana na concert na limité de rose mikoto chabu ça va bien monter moi des trois quarts ça va bien monter
Goga, le chemin de la Guasso Atega. Bolinze Monini. Tu connais qui me pèse, papa. On a cotisco sika. La telle n'a qui me pèse, la telle ah bah même qui pèse. Première fois je n'ai pas qui me pèse. Bon souvenir dans la moi. Ouais bah combien c'est déjà 6e jour déjà na qui maman voyage. Oui. Ouais t'es dans bolingo, biso so ba mise bolingo. Quand tout le monde à tout le monde a motivé ya Blaise ambulance. C'est moi de côté azali. Donc la télé ma boss out na bango bolingo molini. Au titre. Ça tient. La discipline est la merdesse. Comme on a dit. Qu'est-ce que c'est? Succès Ali. Au fond du cœur, dans un commentaire. Expliquez non bah spiritas bazo la ndope na bateau tout balingara musique balingara mélomane ya musique bazo comprendre te maloba mo bezo bima make non héritier watana bazo bimisa mbongo minime azo konzate est-ce que quand on expliquer na bateau bazo landa biso ba comprendre ko ça la base na solo mo bato bazo kotisa moto akotsaka asala dépense na bana ni vrai ou faux so za mbongo za millionnaire bana baza force no ba bon na bana siko wata tele makana RTS la tele mbabenka bino tu boya kutanga ana RTNC place bango pe baza o mo bilo wa somo welo ana mo na mishika chekuna bomba chekuna wa chekuna chimina chekuna anakula Rick Ross nan ba tuache bango siko ba o ba kotsaka bana bango tala kolanda ba grimace ba TV to mona ba poudre na ba TV ba tsheba ba net na nini soko on a senga le ministre a suivi ba comme ça ministre ne ba démo suivi ministre la ba mise moko on va parler on comprend la réalité belé qui va mise ba souffrir ma casse. OK La team wo la leader o ezaki nani nina mikilibu ba leader msusu ki boss ma pesa na voiture mo na chama leader na pas sombelio sia mama zo lobana mais yebe poto na ozo komisa poto na ozo komisa oyo vérité n'est pas bonne à dire poto na vérité n'est pas bonne à dire poto na yo ozo komisa wana nzata ki na simbisa ki ata mo abuka le pont to pozo komisa zonga là mso simbisa mo abuka le pont moko après tant au kende récupérer on kimi va récupérer ezali fasi dibaya aye siko ngale to tambola wapi nazo tambola ngamoko na tambola na jeep omoni wana ezali banda na jeep ya ni bombungu na triade à Paris. Voilà. Nénette un col et la vase d'or dédié à Ibn Makamboyo. Moi, soit Tika à tout moment, femme d'affaires. Chico Kaki na beau frère, Atika Angate. Francine Kole, Batika Angate. Gwenda na yo, watande aleki bango. Gwenda na yo, wata avani na kiti ya bokonzi ya humba wata tota vandi na kiti ya bokonzi ya humba ngwende na yo ya mwesa kanselela zwayo ji ngwende na yo ayaya ngwende na yo wata isalingai litame vimba ngwende na yo jamais trahi Totorino a été merci beaucoup vraiment mais Vilain Pambani, Maître Blaise Gola, Azou a laissé. Pe baïbisi, Azou a 40 personnes. Au raté poto, au Montréal, on a orchestre aux acquis, on a mis les lobes à ah, bien, raté poto. Non, mais la poto. Ceux qui m'ont cassé, monsieur, il y a un poto. Mais la table, on a 5 mètres, mais on l'a Passeport Nisa. Passeport Nisa. D'accord. Vous avez un passeport. Tu n'as dit pas, tu l'as dit, la coupe, c'est une émission. Non, tu as dit, château rouge. Non, qui est château rouge, Namoko. Nambalo, il y a 40 personnes. Bah, on va aller là maintenant. Biso visa Gratana. Non, tu es bilan. Biso visa, c'est Gratana. Gratana, Samoussa. Ah, what? Visa. C'est et tika.
sur la Kim, c'est qu'il est inconscient. Vraiment, tu comme il est inconscient, de la fière, là, bateau tout balade, nous, maman, malomalo témoin, toi, Yakin. Eh, wata na motema. Awa, moi, la mabinto. Awa. D'abord, nous, l'idée, moi, bien la confiance. Na zuyango. Na zong, c'est les cas, yango. C'est ma belle qui est au Kimat. Oza si vila ko toto tanga na mesi ba yumenga na ya na ba souffrance to na mo makamusu na ko banante no yate awa na zonga mazunga te ngam na lesbo ba to na da ba det ko tangeli ya ko silisa donc la personne bote na wana ale docteur Ngeli maître Eli Dadou Kanyama maître Bienvenue Faso maître Inel Kakakesa donc bambo tene wana Patrick Chitenge et puis na personne bote na Type Bokana lauréat maître Blaise Bekwa et Smith Kaniki joyeux anniversaire et Gaitali Pamoto Junior Bongo Union Européenne et puis la personne bote na Trésor Mbombo Kawel donc base Gare du Nord base Amaté donc base Spiritas Hervé Zanga maître Serge Mundu l'intellectuel Yamabele et puis excellence Jean Goy Mvunzi Motema Maman Angèle Isaac Ngoy moi excellence et puis na pesi mbote na ngai na Freddy Lifungula Vieux King Makuka Didi Boutoulou Zaïdel Liandro Charlie Mboyo les grands déclarants et puis na pesi mbote na Gaëtan Lipamoto donc Gaëtan Lipamoto Mathieu Mobindi CBC donc voilà quoi basé belé maman Neclette Zola et à présent Desi Kabouchkop et Bobo Beloy PDG Stomy Aka Foulek et Ya Pongo Pontia Xavier Lopez Yaya donc voilà quoi merci beaucoup voilà Régine Luma donc voilà merci beaucoup voilà tout ça qui n'a mais tu dis que à Rosonga les sous poto sur la pole lo tout ça qui même bref to bete na makamba kati parce que azo bomba trop na pesi merci na DJ Fichier le plus beau de Paris DJ Fichier na peso bambote na pesi docteur Gloria Mutuku muto ce qu'a traité il fallait obika docteur Gloria Mutuku na pesi mbote na pesi docteur Junior Bokete Amis na peso bambote place zola nanga na pesi ba docteur Nyoto ba Big Sarabiso na pesi famille basket Mobima na pesi Jordan Miso mon réalisateur à Bluetooth na pesi Soleil Mutuku Soleil c'est bambote belé la vie place bozali bozolanda simple serviteur na bino na kimimba aux États-Unis na pesi Junior Timba International pourquoi pas na Rio Bilembo bosa tellement belé na botanga ba communauté na pesi Kimbango super patron na pesi mbote na pesi les rois Saladin na la bino tokutani semaine prochaine merci le président Jacob Beachi Lengelo.